déjà question positive kota bango etali net billet. Billet yeba ke fali azaki na ba sponsor ebele na kotanga bango te po ba sponsor na ngate. Basombi sombi ba billet po ba kabila bato. Basomba ki penda ke wa sombi 100 billets, wa sombi 5000 billets. Si comme moto sombi 5000 billets a délégué bato ba kabila bato na porte d'entrée. Bato ba na ba billet te. Mais producteur a continué mbongo. C'est-à-dire, il faut féliciter Fali. Waneza ki motema mabe ya ba congolais ndeko nanga mon frère. Congolais problème ezaka ke bazoninga ko accepter te ke Fali bazo sala makambo ya balonga. Bazoko bandimaka même pas que Fali a numéro 1 parce que zo mona na ba anglais tout ba on dit même pas que ba moni plein mais ba on dit même pas que Fali a sali plein mais ba moni yango ba olinga ba ni yango. Naza dana singa moi bien. Nana singa bien mais j'ai appris que ya Marc Aouza Zalaki na kati stade. Le 29, oui, j'ai appris que Azalaki na kati ya stade, azape na ba vidéo na yekalate, azobanda ba émission par rapport à makambo akinaki kozwa na stade de martyr. Donc ba retomber nango yango to na réseaux sociaux siko. Donc sur 100% un concert a Fali na PC 99 1% wana toyoka na bongo te ya débordement ya modèle wana et créer ba problème ebele na ba vie ya batu et on a PC 99 mais Fali quand même a sali plein et puis plein na eza ya ba génération nyonso tika na biso ke lelo na école ba Brian ba classe na bango ba otonga concert a Fali et au moins on a ba na mindele ba otonga Fali la jouer on a dit que Fali est entré dans les cercueils banoyo 4e primaire bolo ba kama minene bo donc Fali à s'incarner ti na kacha bana miki ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1 na $1 na yo tu peux sauver une vie même après la mort même après le retour à Christ yaya misana biso et témoigner biso liboso na Nzambe. Avec $1 tu peux changer la vie des enfants na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi en pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe. To pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate ya ndena lo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga nazo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Votre émission, le code de bonne conduite, Euti Kobanda, Bandeko Balandia, Bacheno Yomi, Balé, Na Bengi, Ba Warrior Nyonso, Bana Nyonso, Wenge Musique à Maison Mère, Bana Nyonso, Quartier Latin, Bana Nyonso, BCBG, Ba Meloman Nyonso, la bonne musique, beaucoup Tana, na esprit de vie, Oyo. Bofanda, une façon tout ça là nous analyse oyo ensemble. Aujourd'hui, il fallait pas face na musique yamboka oyo. Fallait pas face ya stade de martyr oyo ezoko créer makambu ebele. Toche la bino 4 sortes ya ba vidéo, ya ba concert oyo et betama na stade de martyr par rapport ya ba population oyo baya ko accompagner les artistes ici. Donc on tout ça la analyse avec ma concert Saratola sur le point ezali très intense ba point oyo batu ebele bazo kozela ba point o batu ebele ba yeba kite makambo esalemi na stade de martyr wana oyo bandeko ebele ba négligé qui alors nous on était là sincèrement on n'a pas négligé quelque chose. Tokenda qui au-delà pour nakoluka moyen ya kosala makambo oyo esengeli dans le souci toujours de vous informer Saratola lobi ako décortiquer yango awa ensemble stade wana etonda kite je pense batu ebele bazoko tuna ba question pona o etali ba photo oyo bandeko ebele ba moni ba tie na ba page ba tie na ba place ebele ba vide ezala qui juste à côté ya artiste Fali Ipupa. Est-ce que ezali peu important aujourd'hui que les gens Baba na komi tout na ba question en nyonso. Est-ce que ezali important aujourd'hui au lieu de parler de la bonne musique
il y a réalisation à Moussala qui to konde konabiso a outu kosala na stade de martyr que les gens ba mi kota na kati ya ba polémique tout au long il y a émission oyo bokozwa makambo oyo esengeli. Mais j'en profite pour dire un grand merci à la réalisation de cette émission namoni bon délivre bon seke et puis namoni Bochwale Ferdinand Bochwale o azali bongo na nzela ya machine kuna bazo kosala musala na ndenge esengeli. Je dirais un grand merci à ma maman Bijou Nketani mopanzi ya papa Jean-Pascal Leka maman ya ba 90%. Un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga depuis Dubaï wana. Un grand merci à vous maman. Un grand merci à Olga Mokonzi Akabelo boss depuis Dubaï. Je te salue. Dubaï. Ouh. Olga Nzambe Azwa Lokumo. Un grand merci à maman Yvette Mbangu, maman Deborah Lubanda Kilo Mera Calgary. Bino ba union so bolingaka émission Oyo Yvette Mbangu, je vous salue. Un grand merci aussi à Fifi Wechi la star depuis quelque part le meilleur fan. Maman Nathalie Nana Moussibou, président bébé, ma grande sœur Tatapo, hein, wana grande sœur Nabiso, Tatapo FAP Kato. Un grand merci à vous pour notre soutien et puis un grand merci à Angelos Karouane. Un grand merci à président bébé, un grand merci à Jenny Beta Industriel, un grand merci aussi à Bino Bayenio Sobozo Kolanda émission Obisika Boni Ezome Bino émission Ezobana a bon de livre ce qui te le langage moko boko fongo la caméra une façon ya kopé ça cette grande dame Sarah Tola Maloba et puis tout le kamweto banda émission na biso bande ko balandi ya le code de bonne conduite émission et Bandi Awa, Sarah Tola, bonjour. Bonjour, toujours au téléphone, pendant que non, ça la annonce, aux autres sur la carte, on a des clients. Temps libre, ils ont raté, Sarah. Le temps libre, ils ont raté. Temps libre, ils ont, mais. Taka, Nzimbouli, comme Nambongo, pas de numéro. Il faut couper ça, moi privilégié, quoi. Parce que sans l'argent, trop. Voilà, bien vêtu, hein, comme d'habitude, lorsque vous venez pour défendre ma vraie valeur, surtout s'il faut défendre quelque chose, ils ont la cas importante, on se met à canapo, il y a maman, nyonso, au salango, lokola, maman nyonso ya mukili, lelo, tokoluka moe, tolobela makamba fali, poupa, mais je m'aimerais te laisser 2-3 minutes, une façon de dire un mot, on a ba fan na yo, on a ba meilleur fan, oyo pe balinga kamosalo yo nanga to salaka. En tout cas, Bambote belé na ba meilleur fan, Bambote na bino tout, Bambote pe na batunions tout balinga en général. Na lingi bino mingi, mais bo sala effort, bo s'intégrer na makamba bien. OK. Ils a constant na sali. Batu baza intégrer plus na buzoba. OK. Communauté mobimba baza basée sur ba futilité. Les insensés. Ouais, makama malamu batu penda batala ngote. Même na ba meilleur fan bo sala important. Bobi manakati ya communauté ya ba insensé, bobi manabuzo ba ce sont des choses qui vous rapportent rien. Au moins ba biso ba sara so nga la clasher nga na côté salaire. Parce que yo mutotali ngozuni, tu gagnes rien. Rien du tout. Ozo gagner l'eau, même na ba pensée, même na cerveau, tu bénéficies de rien, au contraire ozo perdre. Ozo kabande nyoso epa na ngai. OK. Bosala effort, botala ramakambu ya malonga. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Oui, je sais. Moi aussi. La formation eza wana na chaîne. Je suis là. Batu ba otala ngote, même ba meilleur fan, non lo ba pe na bango, même ba meilleur fan. Na omona bango te même na ba commentaire, bazate. Et ce n'est pas bien, boza plus mingi na ba futilité, bobima na ba futilité. Voilà. Donc il est temps peut-être de prendre conscience local. On a tourné. Non, mais déjà... ce n'est pas aussi obligatoire. Oh, Monica Otika la naya talaraka ba mama finga, ba mama et ça là qui zonga qui atikali eza show ya mutu na mutu. Voilà. Mutu na mutu ebninga mais ma vie na e batu msu batala ngo pona ko se déstresser peut-être. Mais après ko se déstresser, tu auras toujours des problèmes na vie. Voilà. Ba problème on est continuer kaka. Et puis solution ezalate na moment oyo batu bazo apprendre bazo luka ba bongisa ba classer ba vie na bango ba kota na ba business yozo tala ozo mona pe boza pe na avantage que boza pe na sarato la na binazo informer binazo lakisa bino mais boza plus na ba aventure tant bo mona lobi na laksi bino ba niveau na nga o nga na tongi na laksi bino banda kuna sali vanta bokomi muté mama be et comme o bandaka ka boye tala boye komi kisime au moment où muntu azako se forcer azako créer ba entreprise azako créer ba porte belé côté la kembongo bo mona ngote na zupe ba opportunité wana na cheli bina on a des missions vous êtes toujours dans des futilités mais demain ou après demain
master o bozala na etanga obonga nzamba élevé au komi ndoki ko monter à mabe komi jalousie bozwa conscience. Je pense que le message est passé, il est temps la communauté congolaise il est temps prenons conscience. Nous avons besoin de têtes bien faites. Ndenge Mama Sarah Utukoloba awa. Baza plus dans ba fitilité to élever niveau nabiso parce que aujourd'hui nous avons tous compris que la communauté c'est pencha qui beaucoup plus na mabé dans le bêtise et derrière le bêtise toujours rendre gloire na diable toujours rendre gloire na nzambete voilà pourquoi combattre pour na ba anti-valeur c'est que bino pe faut ça makamba bien voilà on ne combat pas les anti-valeurs par ba anti-valeur voilà donc ozo combattre anti-valeur yo moko za na kati ya anti-valeur donc voilà, ça sert c'est bien réfléchi ça yango na loba kiso latibo c'est que bilama ngo yaka na makamususu ouais ça sert à rien okay. Ça sert à rien t'as dit to ça rabe émission na kolobela mutu une fois deux fois to na sala ta 10 émission so na moni que mutu wana eza ndenge na ya ko changer raté je sors karma et puis parce que comme ils sont insensés le message que vous venez de lancer je venais aussi de suivre tout à l'heure chez Mama Congo aussi elle a parlé de la même façon parce que ils ont vite compris que en parlant comme ça lorsque nous faisons des émissions peut-être il y a X à lobby, Y à lobby, toye to pesi d'un point de vue na biso to pesa bat miso sur vitamine pour faire les choses bas déméré na bêtise. Est-ce que t'as dit voilà. Na mono ndiye ko to changer sujet. Est-ce que yebi que ndengo mona bango wana. Bango bana ba contenu te osala na ba chaîne. Bango so ba moni clash bango ba sepela po bazwata eloko akoya koloba na media. Voilà. Sans clash bazana eloko ya koya koloba na réseaux sociaux te batu batala. Voilà. Siko bato bongo tango moni ke bosaleli bango ba émission. Bosalo boko sala po bo ramener bango na raison. Bozo mona ke po yana batu musu ba changer te ba rabi. Tango bata bongo bo mona ke ba changer te ba comprendre eloko te bati kaka. Automatiquement faut laisser sinon ba okoto na kati ya libulu na bango ya ba insensé okoma lora bango. Donc comment ça kebo comment ça eli obwaki kula o waneza ni je oli obwaki kuna epa obwaki koto obwaki do comment okomi insensé automatiquement sans le savoir. Et voilà pourquoi aux na communauté mobimba penza bazana kati soy bozo incriminer mutu moko afinga bato asala bon bacheli bino ba émission malonga botala te bozaka na sima makambo ndengo wana donc ça sert à rien. Vraiment c'est un message très important pour tous les Congolais. Prenons conscience, il est temps de construire notre nation, la communauté aussi et qu'on a vraiment quelque chose de bien. Madame Sarah basala rata moi balance moni ke batala rapé futilité batala rapé makambo bien mais on comprendre que batala na bango ka de futilité ils sont basés dans le futilité bazawana en tout cas bazawana bazawana soyi olingi to sala expérience wana to meki ngo ka lelo na fungoli ka caméra cheka ba kombo abate yindi otali nde batu ba okota lokwa ba mbinzo ba mata onje ba benganaka na zususu na sali sur live mususu na chata histoire vraie to na chata formation o luka bata luka o mona ke batu bazana bango pe na kati bana ben wana ba ko bimate. Voilà, merci, c'est comme ça. Les antivaleurs, lorsque vous luttez aussi contre ça, vous devez aussi tenir compte que vous luttez contre les antivaleurs, vous avez besoin de vitamines, vous avez besoin de makolo et aussi la nangote. C'est-à-dire tourner le dos. C'est ça, on tourne le dos, de changer page. De changer page. S'il faut changer aussi même le livre, de changer le livre pour que nous évoluions. Sarah Tola, la première question, je vais te poser par rapport, il y a le 29 Oyo et où tu les mois, il y a 10e mois Oyo, où tout le monde pensait que Mabe ekozala tellement makasi mbula ekobeta fali pupa akosala et l'autre côté. Mais lorsque au moni plein wana parce que je m'aimerais pas dire aux gens que tobeta qui tour. Pourquoi on a qui stade? Parce que bato belé ba lobaki ke yonanga to koma stade so to komi stade ba kanga biso. Donc yango sikodo monaki ke na sala ki live il y a plus de 20 minutes, nga mona koti dans le stade, lisous na bimi na sa sous live et puis je dis gloire à Dieu parce que je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu Sarah lorsque je suis arrivé le col na koma ki retard na kana souvenir ya bien été pour na stade parce que eza na Babylone donc il est kelangana
Excusez, hein, c'est pas bon. Sarah, pourquoi toujours Kayango? Baïbanga porte-monnaie na nyonso donc les 30 juin non. Oyebit que non et loko na donc yo Sarah, yo peut bazo lutter contre les antivaleurs. On appelle ça donc antivaleurs. Voilà, Sarah na koti omoni ngana otiko na stand. Nga na bimi libanda pona banda live. Défi moko baila tanga. Suko avantage nanga ezakini zala journaliste pena journaliste oyo ozana makambu o mona esengo ya 4e pouvoir na mboko balatinga tellement bangwema ezaki ebele bafiana balobi tonton lokola yo na carte basenge pa ya ba policier to kangama na yo poto kota na carte po mobali nanga muto ana nini aza na carte fiango sokutaki soki Londres soki wapi siko ngana mutu na nga Sarah na bike na c'est que 12 bandi ndeza boye 12 bandi na ye na ba fi wana to koti na bango Sarah ngaka na direct malgré direct ba oui ba koza piège pour nanga Sarah to koti boeti na tiki bango na koti na bano luka siko passeport na zaki nango on ne pouvait pas m'arrêter même na barrière voilà passeport so na la kisikaka lekisa nyoso donc zaki en live siko lorsque je suis entré na 4 na kuti siko ba même fille wana na mobali na bango ba yaminga lisusu. Oh merci pour notre service donc au sein de la Kibiso. Donc merci, nous sommes des Congolais, nous sommes libres et yako circuler yako sala musala na biso na ndenge esengeli. Okoki kolobanine Sarah par rapport non il y a popularité, il y a population oyo ba répondra qui mokolo ya le 29 na concert ya frère na ba fani. Il faut qu'on rapporte toi nazo que déranger mais aux fandi olobini tadi. Par rapport ya bandeko ba yaki le 29 pona yo c'est une réussite totale. Ou il y a encore de quoi, il y a des questions à se poser par rapport à concert à Fali. En fait, concert à Fali, on a des questions à poser. En tout cas, 100% réussite. Maintenant, PC, nous en 9 pour 1%, on a des débordements de personnes. Oh. Au lieu au bac ça 101 yo longoli sous. Là on attend 1 pour à ça 100%. Ce qu'on a longoli 1 on a cap pour ba déborder. Oh. Yo au lien qui va tout bas déborder parce que ezaki équation ezalaki tembe ezalaki défi oyo il fallait quand même tembango bongo même bala suka bo pesa fali ba défi te mais fallait à monter mabe ba pesa ke suba fallait à monter mabe au sakanate bon au fur et à mesure bo pesa ba défi là sala mba moko au sala fois 4 donc ba retomber nango yango to na réseaux sociaux siko donc sur 100% un concert à Fali na PC 99 1% wana toyoka na bongo te ya débordement ya modèle wana et créer ba problème belé na ba vie à batu ya on a PC 99. Mais maintenant Sarah, s'il faut que ça la analyse mon boy Sarah, lorsque tu regardes le stade de Martyr ndenge ezalaki Fali aloba qu'il faut abalusango. Mais na moni conseil de Betami stade ezalaki ka ya kotelema. Type sili ezaka ya kotelema parce que ko baluka wana c'était na ndenge nini na moyenne nini Sarah yo moto ya stade baluki e ba retomber na ngoza na internet ko baluka la mwa ngwala. Ah OK. Ya mwana ko baluka eza teke eza langage codé. Ko baluka la internet ngade to ba tete eta ba langage to ba ke. Mkolongana oto kutana Satana Jésus mkolongo. Ozo comprendre eza ba bio mo est impossible que eza langage codé. OK. Stade ko baluka ndeni. Stade ko baluka donc on aura des retombées ya stade. OK. Yango tozala ngo leo na réseaux sociaux, ba page tout on parle de Fali, stade des martyrs. Fali, stade des martyrs yango nde makambo. Et là on sous lingité. Mais entre-temps, le même jour, il y a eu des musiciens qui ont presté. Zimwaka tozara na stade des martyrs Fali pour pas stade des martyrs c'est Zimwaka Zimwaka zolele na éviter le 29 c'est Léo Azalaki wapi na éviter sur le 29 c'est Léo Azalaki ozotanga c'est Léo est-ce que il faut tout na ya marka uzi po ya marka uzi siko na non mais tozo ya wana tozo sur la paix pour na ya marka uzi parce que ngai naza dana singa moi bien nana singa bien mais j'ai appris que ya marka uzi azalaki na kati stade le 29 oui j'ai appris que azalaki na kati ya stade azape na ba vidéo na ekalate azobanda ba émission par rapport à makambo akinaki kozwa na stade de martyr lokola tolobela oyo etali ba foule je sais que ici na banalité to akamokie
mais tokenda beaucoup plus na babiloko oyo et koki ko attirer aussi et puis si bande comme sous les sons lobby pe babaluki pe ko sala plus que o fali asali ça s'il faut kozonga tina 98 oyo Kofi Olomide pe do beta Stade Martyr Werason JB Piana avana kota oyo ya Clan Wenge mais oyo nanu bandeko o betaki wana eloko nini ya sika oyo esalemaki le 29 par rapport ya population o bayaki na oyo esalemate epa ya ba kulutu o babeta avant fali pupa po lelo ekoma guerre na internet Stade Baluka qu'est-ce que tout le monde musique ya la popo ya la popo ya la paille ya la ba écoute bien mais ya la popo ndé mabe makasi donc différence dans quoi ça? Il y a la différence, c'est-à-dire. Sur quel plan? Plan artistique. Donc là, tout le monde est allé plein. Na ndenge ba congolais ba yaki déjà pour répondre. Ba plein au ba vieux ba sala à l'époque. Là ba plein au fallait pour pas sali. Il y a la différence, c'est-à-dire. Fallait aller qui? Fallait aller qui ndenge nini ça fallait aller qui parce que yo kana on memo pena na analyse yango ouais prends ton temps fallait aller qui pourquoi est-ce que ebi que à l'époque bato bazaolinga musique makasi kelelo à l'époque ba musicien bazaki na mpifo kelelo distraction makasi dans cette musique à l'époque même bale pe kita quand les akabale na musique c'était chaud. Ce que talaka na kilelo o musique nenge bambana nango mutu nyonso doit s'intéresser na politique s'intéresser na la politique ba ki pango souté mais plein ce que tala plein a fali ya kilelo et puis ya kilelo ya nini ya mwanzala oso comprendre ya mwanzala po fali nda za na futeli mutu ba billet. Non, mais bah lobby billet et comment qui y a billet, quand je parle de billets s'il te plaît billet toroko ma place aux zolo ba ya okaba on a je vais te répondre merci ngana lobby ko vous avez pression katanga te po ngana on parler de billets à ba transport ils ara billets fallait foutre là mutu billet te ya transport pour aya donc volonté wana déjà if na kilelo par rapport à Kinzala quoi. Te ngana bebisa mbona batu bauti ba masina batu bauti ba poto. Tadi musique ezaka na vacuum kale. Lelo eloko esute na ndule. Lelo ba mise ba komo vivre na œuvre perso. Vous comprenez? Voilà. Donc stade ya fali ya kilelo na ba vie na biso ya ndenge monte. Ndenge monte parce que kikala ya ba vie batu bazaki intéressé penza na musique mais lelo batu balinga sous musique te pour venir so tali ba répétition nyonso ba mise ba sala ezara sous na ba plainte batu la sous te mais kalezara so ke pa wera kuti bato ke pa jibo kuti bato ke pa Kofi kuti ezala sous te batu ba chanja mutu to comment tala makambo eke mabena luka nzimbu na luka likonda donc fali félicitations encore une fois na concert na ye ezandenge moko te na concert ba vie koloba boy nazo nié ba concert à ba vie te ba concert à ba vie na époque wana bazalaki soutenir na ba fan parce que ba fan bazalaki penza anytime bazalaki na boye bazako linga musique bazao soutenir musique lelo musique lelo ba soutenir ngo souste mais fallait quand même à sali plein et puis plein na eza ba génération nyonso tika na biso ke lelo na école ba Brian ba classe na bango ba otonga concert à fali. Au moins on a pas la mindele ba otonga fallait la jouer on a dit que fallait entrer dans les cercueils banoyo 4e primaire bolo ba kama minene bo donc fallait à s'incarner ti na kacha bana miki donc na bana miki ba oye ba fallait la musique nae donc c'est à féliciter et puis to nié ba vient na biso wana te ba vient na biso wana pas l'époque ba sali trop basala qui peut n'importe na bango ba cartona qui mais il y a toujours la différence il y a ba podium il y a lumière nyonso différence ces arabes parce que changement il y a technologie voilà pourquoi moi avantage les ana fali mais ce que tu as dit tu as raison hier même na église na biso na prédication ba teyaki ba pasteur ba ozo exemple il y a de personnes on a même prêché sur ça. Hier, tout le monde qui na stade ba tout plein mais pour venir à l'église ba tout baza mokie. Pembe nanga pe naza l'église. Na parce que deux fois nazala na fongoli nanga fenêtre pour moi na deuxième niveau, na fongoli na fenêtre nazo kamate pasteur, na fani na chambre.
les pasteurs prêchaient aussi sur le concert de Fally Ipupa. La popularité au donc Zaki en a lobby. Mais Sarah, Fally avait dit que le billet est côté Kama et que vous avez le droit d'entrer. Mais boni ba vidéo et zo circuler na ba photo tozo ko mona ke batu ba banaki ko kabanango ba billet ya ofele. Là c'était quoi une façon aussi ya koloba ete batu ba sombi billet to kaba pour que lokola eloko ya kosala deux ala ka isusu te na Kinshasa distraction ya malonga eza lisusu te batu ba ya kotala concert indépendamment ya ba volonté na bango ya osomba billet. T'as dit déjà question positive kota ba mbetali net billet. Billet yeba ke Fally azaki na ba sponsor ebele na kotanga bango te po ba sponsor na ngate ba sombi ba billet po ba kabila batu. Ba somba ki penda ki wa sombi 100 billets wa sombi 5000 billets. Si comme moto sombi 5000 billets a délégué batu ba kabila batu na porte d'entrée bato ba na ba billet. Mais producteur a continué na mbongo. Bateki ba billet. Papa, ata ba kaboli billet na porte. Mais bateki ba billet parce que batu ba beda chou ba sombi ba billet pour na batu. Ma beda chou ro tia batu mulongo na porte bureau na ete ba yo zo ba billet. Ako délégué batu bo tele malibosa stade loka na somba ba billet nanga pour na soutenir artiste. Bato ba koya 100 billets. Bosa nini? Bo pesi bango. Dadi. Fallait beta ofele ou pas. Asali plein. Ils ont événement du siècle. Billet à concert, ils ont 2500 francs. Si comme monto a vu avion na Haïti Congo et concert au Lobani. VIP et ata kotia te kotanga ku ba VIP te tozo ka 2500 wana. OK. Sans kotu kozwa te. Songa na 2500. Yebisanga monto a futi billet na ya uti poto tia ye. 2500 wana ata kota ko fele. Billet na ça il dépense à combien? J'ai belé. Tolongwe wana 1 euro seulement. Tolongwe wana bato basali baluti ta musu ba chango aller retour. Ata koto ofele. Transport wana fali mutafuteli ye moko. C'est la volonté qui compte. Volonté wana ya batu koyata dit le problème ce n'est pas le billet à la gratuit. Le problème c'est la volonté. Pour ata bache, bayebisanga bache mignon Abraham abeta na stade des martyrs gratuit. To papa Diego et on dit Sarah yozala na biloko moko. Bazo etade de montikile etonda Kabose. Tu as parlé de Kabose le 28 à son live. Na moni na live ba cercle ngo 28 personnes. Ceux qui répètent aux choses. Vous comprenez? Tadi, il faut féliciter Fally. Waneza ki motema mabe ya ba congolais ndeko nanga mon frère. Congolais problème ezaka ke bazoninga ko accepter te ke Fally azo sala makambo ya balonga. Bazoko bandimaka même pas que Fally a numéro 1 parce que zo mona na ba anglais tout ba ondima même pas que ba moni plein mais ba ondima même pas que Fally sali plein mais ba moni yango ba olinga ba ni yango. Non. Nga sobino faut lo baka félicitations. Nga pe na komo lia lino na coin na ngana bosser dire na travailler na longola défi on. Mais pourquoi ko lo baki o sali plein te wana boye ba et akio fele yo beto fele. Défi ba musicien bo beta stade au fele. Soki batu ba oya. Soki batu ba koya. Le problème c'est la volonté de venir. Ba Jenny ba futi ba billet ba ye. Batu combien ba ye wana? Ba ika de young. Ngala moni bana poto ebele bon koko koloba kutu ba o ba ye ba nani te. Même ba fan na biso. Ouais. Nakuta ni kutu na même une fille comme ça. Na alors oh Sarah Tola ça va? Sarah n'est pas venue ici avec toi. Non, Sarah n'est pas ici. Azakuna na stand. Na stand. Na ko na betufuma wana te. On se comprend t'as dit. Alors, la volonté de venir, c'est ça le grand problème. Pour Batubaya vers yo, pour la popularité, il faut avoir l'aura. Il faut avoir l'étoile. Mutu tout est ba oche. Bazo ka stade wana ba pesa ngo ba musicien tout. Alebo ke lobeta gratuit. Total so ba ko tsata grada d'SMP. Eh, toi
moke musika te mpona stade wana bakabola DSMP vita batotalaka bapesika babi stade Montréal oka tobomi oyo oboma famille mobimba mpo bato mosusu bapesi stade tondisa yango asakrifie famille mobimba mpo aomona mutu te makolo te siko oyebisanga babino zwa ata gradin ka ya DSMP ya pamba tondisa akobenga bato na batelefone aotyela bato na batransport otyeli bato na baka eza pasi il faut féliciter congolais tika motema mabe stade de Martyrs eza grand libulu eleki Bercy eleki Bercy yango ntango naloba na bato fale ake mentionne bakabokama nde nini Bercy ekota stade ata 4 fois grand libulu wana kobeta yango plein débordement de personnes boloba kaka gratuit bino pe botia libaya gratuit kasi mais Sarah n'a complété ozo continuer mais il y a une photo qui circule lorsque Aigle Aye a tomboli disque d'or naie pour présenter na ba fan naie na ba famille mais c'est là té maman ozo kende domba mopona mais à son côté là à ses côtés na pembeni naie bato babanda de okita vide ezalaki bakangira capture eza vidéo kutu bango ba ocha capture point eza vidéo tanga présenter nini na suka bomoni kala taille de lamba na ye okende alata iteni na ye na suka bandi o remercier bato tcheni na ye bato bando okende bato foma bando bima ba oyebite même na match so etikali ba 10 minutes bato bakendaka mutu to ayebi po et surtout la stade ezala et puis à Boutou, obimela wapi na kwe wana bato kutu ba critiquer ka bazolobela ka makambo to mwana réseaux sociaux bongo bato babungisi ba chombo bato bakati bango ba sac wana ebimite parce que ezaki secteur moko mélanger na ba voyou pe bazaki na kati une bande moko yaki pe pona ko sala fali sabotage il faut le dire na ba TikTok ba vidéo etambolaki ke ba sala sabotage ba mama bokanga bana bino na ndako ba ya concerté vous comprendre tout ça bazo banga ni ba banga aura ya fali na succès na e osani e oganga vous comprendre donc t'as dit ezaka ki monter mama be fali à franchir à l'équipe asali o ba vie ba salate c'est à féliciter oh ofele bobet ofele ba musicien bobet tapé ofele total c'est simple netinga fali à l'équipe ba musicien nyonso ya Congo soko boyi stade toza su musika te mais Sarah kaka yo awa oboya ki makambo ke stade et lingi kola sa grandeur ya musicien oui mais pour na vandisi yango parce que bango ba mona ke ngweza ki grave OK yango na pesika stade yo boseli bato baza ba émission ke abeta na no stade atondisa yango nde confirmation kasi popo confirmer stade donc na minute o bato musicien nyonso abeta stade te ozana niveau falite soko lingi to sala comparaison na fali stade chayo peka gratuit to boyo ba o fali achaki gratuit yo kutu chaka mbala moko gratuit tondisa mais wata moto na tembe déjà donc acheli baya le 25 déjà to so c'est total akaka donc kocha libaya ngapi na kocha ngapi na kocha na ngatani eza libaya ti voilà total akaka ba suite nenge opesa mela mais muto personne la bonne musique ezala na rendez-vous ba congolais nyonso baba se retrouver à lobby il y a des choses qui va se passer donc une façon aussi il y a quoi encourager donc héritier par rapport il y a événement et il y a le 25 Saratola to so tala kaka voilà avant une dernière question Saratola par rapport à ya makambo etali plein analyse nini yoko kiko sala na minute oyo par rapport ya ba propos ya kulutu na ngai Mark Aouz okuto abenga fali mwana wana so tondisi stade mama na ngai boya okutanga na nzeta manga ezala na sima stade de Martyrs na midiembiki na tika mokili na temps oyo selon yo ba on peut pas beta ka stade selon nga kutelo ko ezate ya Mark Aouz bino pe bochana libaya gratuit et tonda ici non wato ça ce ko débat bien koloka na mito fala comme likolo makasi débat ezali souté donc pour oya obanda ko se comparer na fali stade toza su musika to moite ba ko oyipani ba comparer kana ba vie ko se kate alors vite toza su do musika te stade
comparaison toza su mustoboyi na ba snap nini tolingi sute Spotify atekaka na iTunes album toza sukula te tokomika likambo mukuse stade kuna nde tozopese baforce voilà tozoyeba oyo aza na niveau awa oyo aza na mpo kofinga fali yango mpe eleki ozofinga ye pour rien moto akalkila bino ta répondre ya bino te boyoka ta soni mpo na nga botya mpe libaya nanu botya gratuit botondisa koleka fali soko olingi ose compare na fali stade nga na osala sous comparaison te mpo fali akomi likolo makasi stade kaka talaka moto bakoma compare na bavie oyo atala na TV na kutu air nanu baye na bandi musique te azolula na yemba lokola vieux wana nazala lokola vieux mais bakomi lelo ko comparer bango c'est kasali fort alors lokwa sali be fort bino pe batu bo finga bosala be fort ba comparer bino na fali stade OK ya marka us toyebi comédien mbikite oza amfi bochali baya stade kaka ndezo sukisa so bolingi comparaison na fali stade peut-être nga na mona batu nyonso ba ofinga fali ezaka jalousie soit ba luka ba diembela moto na c'est tout na merci voilà bandeko balandi il est question juste fali azali congolais héritier akobeta le 25 azali congolais soutenons juste nos artistes et toi accompagner bango to pesaka accès na ba musicien ya ba payate to luka ko mona ba oya biso ba mokie non ba mokie te ba makasi fali oyo ba ivarie ba sekaye na mboka na ye balingaka ye te na mboka na ye azana audimati te incapable ya kotondisa stade batu ebele balobaki mais aujourd'hui il a prouvé aux yeux du monde qu'il était capable que makambu o bato mingi balobaka na réseaux sociaux zaka makambu a solo te ba congolais balinga ndeko na bango abomela nani mutu alia nani mutu azwa mwasi ya nani mosala na ye ezalaka mongongo na luketu na ye na présence na ye Fally Ipupa félicitations pour na concert na yo nzambe azwa lokumu et puis na makambo billet et je signale quelque chose les problèmes ezali il y a rentabilité moi je dirais que ce qui il fallait kozwa ba gain Fally azu yango pour votre information concert oyo maison oyo donc sombi concert oyo bakocha yango na place publique donc et banoté comme $1 pour jouer concert oyo même ba frère na biso o bazu 100 jours ya concert kala te ba olela pour na ba copie le roi parce que ya Fally ezalaka ya mabe ere yaka ezo sonner na nyonso ezo kangana chaîne donc déjà boy moi 3-4 jours au solar nango se koti bolongoli na bino ango mais au moins ba congolais pena bazalaki na rendez-vous moi même jeter là na porte na mona ki même batu ya VIP s'il vous plaît asombi billet $100 na billet na ye mais poa kota bazo pisa ye place ezate okokota po okende kofanda wapi bandeko balandi ça n'est fini pour aujourd'hui congolais nyonso akobeta stade to accompagner to kozala na ye pour la musique pour na kotombo la culture en mboka na biso mais je vous invite aussi ya kokenda kana be église c'est très important bandeko nanga na stade de martyr poto que no stade la Werason poto que no kota la JB poto que no ta la Kofi Ferregola Fally nous faisons la gloire ya bato mukili et la place de Dieu dans tout ça. Il y a des églises des fois le dimanche et à la vide. Mais pour na ba concert, il y a des débats. Il y a des gens ils ana bato bazoko kufa. Yezana bato balongwa ki côté na biso kuna na ba diading na matadiki bala na ba ipen na ba delvo pour ba ya makolo juste pour na ba ya concert. Et ça pour nous rendre gloire na muto mokili. Rendons aussi gloire à notre Dieu. C'est lui, le maître à temps, dans la circonstance. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobioko le kalelo. Merci.